Karine Mokonzi la baronne aye. Azalakane déjà. Mais mikolo yo akotaki te. Na chez Mokonzi o ezali chaîne aye. Karine Mokonzi la baronne. Bandeko nalandi live. Tango akotaki na butu namonaki yango. Mais bon, nakotaki te nalandaki te mpo nayaki na makambo ya kosala. Mais siko nakoti yango nalandi kisuka. Karine Mokonzi la baronne aye. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi awawa. Chaîne naye et démarré na modèle mosusu et démarraki na modèle mosusu akoma kosala bémission ya trop. Donc soka lekisi mikolo asali te bato tu bakosentir quelque chose. Bato tu bakosentir neti Karine Mokonzi. Pourquoi atiki semaine mulayi boye? Bato mingi tolingaka explication. Yé pas yé à pied explication. Vous marchez avec des gens, mais au fond, ces gens-là ne vous aiment pas. Vous faites tout avec des gens. Vous tuez pour des gens, mais au fond, ces gens-là ne vous aiment pas. Ces gens-là sont en concurrence avec vous jour et nuit. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, ça les énerve. Nemishangope à l'obéli, Makambu, il y a José de Londres, Charlie Maloula, Naba, les autres, au Baza Osala, au Bazali, protagoniste, il y a Likambo Itali, couple José de Londres et Charlie Maloula. Bandeko nalandiango très très bien. Likambo oyonga na kokoloba ezali te nazo contredire Karine Mokonzi. Ezali pete nazo na posa ko contredire Karine Mokonzi. Likambo ezali awande na kolobela yango te. Makambo yo Karine Mokonzi alobi na kosalela yango émission te na ko contredire pete na ko kipete oyanga sina salaki. Alors sekoyo awa ngana koloba kaka Karine Mokonzi azali mwana mwasi moko azana bon cœur. Donc motema malamu. Po ba émission ebele asalaka na kati ya émission ngo mingi asalaka pote a sauver bato. Pote alakisa bolingo na ye na bato to na moto. Oyo ye azwaka na considération na respect na valeur. Asalaka tout moto wana toyeba vérité oyo eza na histoire wana. Nakanisa bato ebele bolandaka makambo ya Karine Mokonzi ntango aloba. Okomona kote mosusu ntango azo défendre
ozo comprendre makambo Karine Mokonzi azoloba eza pe bongo. Côté mosusu soki azo défendre atozalaki na doute esili. Côté mosusu soki azo défendre ata ozalaki contre likambo yango okomi kimia, ozwi kimia. Mais entre-temps, bémission mosusu a défendraka te. Donc, asalaka défense te. A éclaircissaka batu, ko éclaircir. Donc, alakisaka batu vérité. Sans kokotela moto ya ye, alakisi penza o bomonaki eza yango te, vérité yango yo. Asala yango kaka na batoyo ya yete, na batoyo neti tolanda histoire ya Niki Menga. En tout cas, mutu moko te azalaki côté ya Karine Mokonzi, non? Oui. Bien sûr, Niki Menga alobaki aza mutakari, alinga kari. Alors, soki ezalaki bongo, ezalaki amour po amonaki ke ye na papa bana na ye bazalaki distance. Donc Karine Mokonzi na papa bana Niki malaki distance, yango wana asympathizaki na ye. Mais kolinga na kosepela na Karine, en tout cas naza na doute. Siko Karine Mokonzi tango alobaka likambo, ata yo mutu wana omoni makambo alaki ndenge mosusu, omoni Karine azo défendre ye, ozomona makambo o Karine Mokonzi azo loba eza kaka azo kotela ye, alors faut ko analysaka bien ba phrase ya Karine Mokonzi. Po Karine Mokonzi soko moni azosala phrase, soko alobi peut-être to alobi tango mosusu, en bref elakisi makambo ya lobi eza bongo te, ekokozala pe bongo te, to eza bongo, yango atie peut-être, yango atie tango mosusu. Yango likambo liboso nga papa Robo nako contredire makambo ya Karine Mokonzi te, po natalaka deja bien ba histoire elekani mikolo yo, ata natangi nanga bakombo ya batu te. Soki bokoti na bémission oyo nga nalobi ndenge mosusu par rapport ya Karine Mokonzi, bokomona Karine Mokonzi azotia ba peut-être, batango mosusu, b'exemple, ba yo nano mona boye te. Donc tango balobi yo nano mona boye te, eza toujours exemple. Exemple ezali réalité te, non? Comme tel kozala yango, comme tel kozala yango te. Alors, soki likambo pe ezali direct, Karine Mokonzi atiaka ba peut-être te, atiaka ba exemple te, akende direct na phrase oyo azoloba. Bandeko eza likambo ko verifia. Okokozwa video Karine Mokonzi alobi pona Niki Menga. Okokozwa oyo alobi pona Nene ya Kelokelo. Okokozwa oyo alobi pona Yvette Kalombo. Okokozwa oyo alobi pona Papa Robo. Donc, soko tu ba video wana tout, obando analyser, okomona ba phrase o ezali direct. Donc, ba chanza ngote, o wana Karine alobi,
eza bongo modèle ya lobi. O Karine Mokonzi atie peut-être yo okokobosana ki alobi peut-être yo kanisi kaka Karine Mokonzi alobi eza boye yo po moni eza bongo mais obosani ke ava Karine Mokonzi aloba bongo atiaki peut-être obosani ke Karine Mokonzi alobaki na lingala yo nano mona te ke boye ntango mosusu amonaki boye yango asalaki boye donc ntango mosusu wana échanger phrase peut-être échanger phrase. Maman n'a pas ndundu te. Maman na yo. Abenga ndundu te. Ah mais non. Maman n'a pas na boti mwana ndundu. Yo c'est ton na boti ndo. Oh. Osalaka. So maman no tomba. Siko so ka mondiga osalaka maman na pas ignora. Maman na pas ndundu. On est congolais. Oh, so ko yebika RPC égale 3, mais so RPC 2 l'unité. Et c'est à 3. Non. C'est rien de mieux ngo. Parce que yo so ni bateke so ndini poane. Oh. Nalobi na yo ha. Ndundu. Maman na so boti yo. Nalobi jana. Siko boti ndundu. Jamale mais non. Et c'est gire, t'es fou. Donc, c'est là, on le bien. On le très bien. On n'a pas de maman, on va tout le monde. On va botter choco, Mundeli. T'es Ndundu. T'es Mundeli. Mundeli. Yo, to bona, yo, to bona, yo, on a ce que non, Mundeli. Parce que Mundeli, ça signifie blanc. Blanc, c'est quoi? Même Mundeli. Ndundu, mais pas de yo. On a ignorance. On a ignorance. Non, non, que ça, on a pas les mots, quand on a c'est ça. En tout cas, donc ezana biloko oya tiaka liboso elakisaka déjà phrase oya azoloba azolobango na modèle nini yango wana nga papa robo Karine Mokonzi ntango alobi likambo ekokana na oyanga ekokana te nayebi Karine Mokonzi modèle alobeli surtout soki bato wana bato ya ye tant Karine azolobaki aza au milieu du village bien sûr aza au milieu du village poso azotia ba peut-être azotia batango mosusu azotia biloko wana aza au milieu du village oui. Même si on a un téléphone, on a une image, on a une caméra à son milieu. Et ça, c'est le cas là. Raïssa Mpungu, à le besoin au milieu du village, na caméra, na kita vandi, et les autres côté au milieu. C'est comme tout temps, Rolanda, Bolobi, Karine Mokonzi, à côté de Moutuana, Poza Moutunaye. Non. Karine Mokonzi à côté de Motute. Aïko éclaircir kaka. A utilisé ma phrase wana pour sokula image ya Motunaï. Ce qui peut Motunaï a la raison. A kotiape ma phrase directe pour Motuana a qui a raison. Ce qui Motuana yemro Karine azokota doute. A l'exception doute en côté. Ma kokota na exemple ebele. Na ba peut-être ebele. Ba tango mususu ebele. Ba yona no monate ebele. Ba proverbe ebele. Wana Karine Mokonzi azokende ne stratégie.
Yangwana, Karine Mokonzi, à part kozala icône, azali professionnel, il y a média, donc professionnel, il y a pas professionnel, comme journaliste, comme analyste, comme animatrice, wana kaka na kati ya média, poto bimana ba casquette mususu azanango. Na kati ya média, ajouaka be stratégie ebele. Ata likambo eza ndenge nini mayaka po memango tous les côtés ezala calme. Oui. Po makambo Karine Mokonzi alobaka eza pona kopelisa moto te. Ezalaka pona kotia kimia. Soki ya rando wana ezali pona kopesa zozo o aza nango posa. Rendre zozo ce qui est ta zozo. Tout chemin mène à Karine Mokonzi. Tango siko zwana chemin ya Karine Mokonzi, yebaka penzozo ki na chemin oye komimoti na Karine Mokonzi. Balola lilembo na yo 7 millions de fois. Soko moni kozwa ota otiki. Yangwana bandeko, papa Robo, ako contredire makambo Karine Mokonzi te, na konsala kape contradiction te, pona yebi Karine Mokonzi, alobaka bien. Asalaka bemission bien. Presque makambo ebele asalaka ngo à la perfection. Yangwana zali, mama YouTube, Yangwana Mokiri Mobimba, 80 millions d'habitants, Yende Moutali, leader. Na média, bongote, icône. Na kosi bogos. Ciao. In Jesus' name, hallelujah. He's worthy. Yeah, he's worthy. He's worthy. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni
ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.